balandi ya Congo Lokole news.com. Le Congo Lokole eza kotambola awa na bandal kotuna ba jeune. Le to komo mona ba jeune ba komo benga bandal séparé. Yolo ba komo benga ngo Dallas. Bumbu ba komo benga ngo Bruxelles. Soto kena lemba kuna ba komo benga lemba Paris. Yongo wana le to tambola Congo Lokole ezo tambola na bandal kotuna ba jeune. Pona nini bango ba benga ka bandal séparé. Totuna bango eza mabeto malamu toyoka population. Bon, en tout cas, on a évité. Hein. Par rapport à ce que je peux dire, il y a réflexion un peu bête. Hein. Donc, je trouve ça insensé, hein, insensé par rapport à quoi, bon, je sais pas, allusion faite à quoi. Donc, quant à moi, notre moment, c'est un peu bête. Ça n'a pas de sens, je sais pas quoi dire par rapport à ça. En tout cas, bon, moi, c'est pas important. En tout cas, mais c'est pas important. Ça sert à rien que la rumeur autant que ça, oui, c'est pas important. Pour moi, c'est pas important. Ok, merci. Parce que jamais d'ailleurs pour le Paris et pour qui chasse au monde. Batika va s'en batika. Bon, ngana pesa ba to libo. Batika biloko atolula be biloko na biso moko. Nde ba benga bandal. Esala nga naza vie pona bandal pona biso a kombeza na bandal. Mais pour lula toujours ba étranger ba komba na bango eza on dirait que tozo komizo ngasi. Vraiment tolinga pe ya biso mo matongi. Banda matete ça nga plaisir makasi. Ya ke tolula ka ya étranger ya biso moko pe eza malamu koleka ke tolanda ka ya étranger. Ka conseil na pesa ba batike loko wana eza malamu. Soit comme kabona moko eza na liboso eza malamu te vraiment otame totika ka ndena ba kombo na biso normal tokela. On doit continuer à le 24 parce qu'il y a un bateau de suscipé dans le message de la libération en Haïti. C'est tout le monde Mikolo, papa Mikolo. Nous avons déjà un message avec le temps, mais en attendant tout ça, nous on a fait ex-24 ans. On a été guidé, on a un sentiment qui est depuis qu'il change. Mais maintenant, nous vraiment, et là on a il y a libération de un monde de là-bas 24 ans. Ala de abana kala to bombaka gombe 24 bana kala. Moi ko changer moi ça la sous testo message déjà bon. Ba changer ce qu'on va comprendre à tête le client. Ba comprendre à tête c'est quoi la gouvernement asala wana batu ba comprendre. C'est les gamins qui vont client va kenda nzelango ba comprendre sans quoi va comprendre ça dit. Ba biso pe de message pe quoi obela comme bank ba tu no kenzela 24. Ah ba tu no kenzela 24. Ok les gombe ba tu no kenzela 24. Ba client ya ba messana. Kala likolo wana ezalaga ezalokola mwana na ndako ezopesa kombo moko akoli esko goli na suko mwana koma suna bakombo moko na batunyo so tuma mesanga na bango na 24 eza mundu so aligaga kamneke na ngo ga avec la libération pour ça va charger toi bela eza de charger moko na nobela ga avec la libération pour ba comprendre ça va bato ba message to ba message na 24 donc jamais ba kobela ga avec la libération dans la sud mais d'habiter ceux qui va remettre à changer et ça va gagner des gonanga le but on a que ça va dans le chat ba poano mais la publicité trop pour la fin de la libération et c'est ça bien bon faut
bien à 24 botala bakila ba misala 24 gombi banki aussi ba côté la royale soit avec la libération malgré tout ba changer comme robela non mingi mobuta tika na comme wana kabele père ya kuto na comme wana ta ba changer est-ce que yo bela vendre la libération gombi banki aussi simba te pour la ISP 24 gombi banki ya ka bon changer la moté wana ko tira ko changer jamais attends wa sur ba ba ko 24 gombi banki ta ka ndira ko changer jamais 24 de Gombi Bank a tenu, je suis chauffeur, je me suis rendu à des Kala, chauffeur à Gombi Bank. Après, c'est un peu flemme, c'est là pour moi, c'est là tout. Donc, c'est là, la ratelle, non, il y a mine dans le gars, c'est à l'aise. C'est plus là. La majorité mais ça n'y peut pas bien tu passes là tout droit direct na Bokassa on dit tu viens à Bokassa et l'homme va bien muso va bien l'homme makali muso va bien à Bokassa la majorité ah tu as dit l'avenir Bokassa avenir Bokassa pour la nini mais le lot et le mois Bokassa comme avenir le mois Makadi mais pour ni le ba tu va mesana là comme na avenir Bokassa bon ba tu va mesana comme nga avenir Bokassa pour na momesano ezalaka soki moto abotemba pese kombo mingi ezalaka mpona libela sikoyo kiltire ya kochangeaka bakombo telema ya bato ezalaka te na ya babalabala tokomba kozonga kaka neti ya bato so mpona kochange eza pasi eza kaka neti moto abimesana kobenge kasongo botanga nde na école primaire kasongo humanité kasongo komi na université biso ekende ona koma mutombo ebiko wando bosane wando mingi mingi kaka kasongo edd nga natika mona place bakoma ngolo ambo makiadi te tokomi na suka ya reportage na biso boyoki nde ba jeune balobi babi bango bakokondima te ke lelo bapesa bandale ekomi parité wana eza distraction batika bango bato bakoma ko sinome bakombo o bandale c'est Paris Bumbu Bruxelles Lemba ekoma Paris yole koma Dallas babi wana eza distraction batika bango bandal eza bandal bumbu ya bumbu selemba wa selema ou donc faut benga loko ne loko na kombo nango jamais boko zo kombo moko boye boke ko bamba eza malamu te bango ba boy babi wana eza distraction na pesi mbote et pas bobo ministre yem tazum Patrick au Sangsa. Na pesi merci na bobo ministre yende mtazu ba image oyo. Na pesi merci na Patrick Nsala yende mta monter yango. Na pesi merci na Gidi Bisengo yende mtu asa coach na biso. Na pesi mbote belé et pas Christian Disu number 1. Pour la ninité David Olito na France. Pour l'ambassadeur na Londres. Flori Bale Kombo son na Londres. Na pesi mbote belé Picho Pacho asota likonko na pesi mbote président Sims Tseka na pesi yo mbote tomonani mbala sima na reportage mususu merci.